Je vais à chaque fois te donner un nom d'un artiste et toi tu vas me dire en tant qu'observateur qu'est-ce qui lui manque. Une seule chose qui lui manque. On est d'accord? Une chose qui lui manque est ça, et le sungae. Tu sais, ça peut. Généralement, nous, dans la mentalité, on est aux polémique, mais écoute, sungae. Il faut qu'on évite la facilité de la vie. Il faut les choses difficiles comme ça. Parce que là, maintenant, je suis fier quand je vois Bazo féliciter, moi si, et ça bien. Donc, moi. Tu es prêt? Ouais. Héritier Watanabe. À conseiller. À conseiller. À conseiller. À conseiller bien. D'accord. Tu es prêt? Ferregola. À conseiller. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici chez Elom, c'est signature les vieux pères Nabinoana, les binomoro boyebi. Donc, si tu es ici pour la première fois, n'hésitez pas de t'abonner sur la chaîne. Et que ça, la plaisir à toi et plaisir vous allez toujours partager. Et s'il vous plaît, envoyez aussi vos amis, vos frères, vos sœurs, s'abonner sur la page pour communauté Ekoma Kitoko, Ekoma Monene. Vraiment, na mokora lelo mingi ya kolobezali oyebi ndenge na yebisaki bino tous ces derniers temps que tozala libanda lelo tozalaki na plage elongo na bamere tobandeki kosepelaka ndenge vie ezalaka vi nyonso yango ya soki ozwi mwa temps fo sepelaka. En tout cas nalengaki nabeta lisolo ezoleka na internet ya makambo ya bapolémique. C'est tous ces derniers temps mutu nyonso azoluka polémique et polémique kongola alingi yango alingi polémique trop fali na fere na héritier bato na baza koloba mutu aloba na gauche mutu aloba na droite mais tokobanda nano na fali otali pe kuna Karine Mokonzi otali mosusu kuna bato ebele baza kosala mwa bapolémique mais na mokolo lelo so totali makambo ndenge ezokende tokoki kopesa vraiment polémique place te po eza eso na place te mais biso tolingi polémique po bato balingaka polémique mingi kongola alingi polémique yo po ozolanda yango olingi polémique bato baza koloba boyoki Laurent Tendance atindi Karine Mokonzi asabola fali et Karine Mokonzi kuna l'équipe ameki ko sabola mais mobali ya Karine Mokonzi ya sika ebisi na Karine Mokonzi soko meki ko sabola fali ngana yo tokabwani Karine Mokonzi abaka azongisi malobie na obebisa liba na ngate pona makambo donc match zokene mabe Laurent Tendance azali mwana oyo asali tantine oyo asali ke concert ya faire ya Stade des Martyrs et les cas bien vraiment félicitations à eza bien mais eza challenge suki wana te pe la vie suki wana te vie eza continuer il fallait sigo continuer mais erreur bango baza ko sala mingi misu na bango ezali toujours na plat ya fali fali aza vraiment na lelo so totali makamne nzokene fali aza na besoin ya ba concurrence wana te yena faire aza pe na besoin ba polémique yena faire te poso bozotala nendi fali ningi yazo okene na makambo na achaka faire kutu kara beta kata masolo na ete amona lelo ke soka tangi même comme faire ezana eti afulie apesi makambo to monaki le cas ya leki ya faire tanga kufaki en que collègue na ya musique il fallait komela bango ke tala mes condoléances faire gola pourquoi comment faire ete comment kombo ya Hervé pour ayebaki ke soki bataringe ayebi ke non soki na chef faire gola bato 3 millions d'abonnés na ngai ba bayeba faire ngondani c'est un peu ça c'est-à-dire akima ka faire na polémique na nenga osakana te mais faire yemo ko ba comprendre ngote faire bazoluka toujours ba s'accrocher na fali or ba game wana ya ba sorte wana et c'est si la époque wana c'est si la époque lele komi zala na entourage ya bien yeba banzembo na yo zobeta tia banzembo na TikTok tia banzembo na YouTube sala promotion na ndenge na yo luka batu na yo sala ba concert betisa ba concert na yo moko za la production za la producteur na ndenge na yo makambo ko fungo mape bu na mystique a fourmi eloko no ekei mukili mbebio donc c'est un peu ça mais bango bazali toujours na borné toujours na système archaïque ya système awenge et système wana eza ko boma musique eza ko boma bango samba yeba c'est pourquoi moni so bolande une interview moko fali asalaki kala alobaki ngo apesaka bango ba exemple c'est pourquoi moni tant musu na lobaka fali azaka na raison apesaka bango ba conseil mais bango moko balingi koyoka ba conseil wana te fali alobaka na faire bien alobi pe na héritier bien ba conseiller bo changer ba conseil lelo entourage ezaka bien lelo oyo tala neti
ndeko na biso Laura Tendance abetisi concert na bango sur totali vraiment sur les plans récit de lobaki concert eza récit mais malgré ezai concert moko ofele mais ozwa batu wana bakota na kati stade quand même ezelo kwa ko féliciter il fallait siko azala focus na makamba faire non aza focus te oyoka kuna tonton pour moi lobine non ba yoki ka makambo ya ovo arena ya fali bakomi ko buninga na eningisi bango bakomi ko luka babeta ba concert moko e kolanda ba concert ya batu e kosala yo kosala musique ofele pour kosala ke osala concurrence na moto alekio or yo za na mbongo te donc ekozala mpasi mingi panayo et so otali pe na kota fali ba warrior rebelle baza ko s'embrouiller kolanda toujours ba polémique ba tia ba polémique na faire ba tia ba polémique o fallait za tana besoin sous ba polémique wana te pour fallait apusane azoke na monde international fallait logo tikali na ka pour monde francophone déjà fallait à conquérir ongo il faut to lo bango vérité net en Afrique monde francophone fallait conquérir ongo déjà si que tikali monde anglophone malgré fallait payer anglais na ya kosaleka mais soka sale fort akukiko akoma akoma ndenge nini il faut longola baliza côté nyonso c'est pourquoi mona mbala za tellement focus na makambo na abetaka bansola ba ferete apesaka bango pe chancité non plus héritier abetaka bansola na bango te et loko wana soka ba musicien na biso ba Rolanda ngo ezala bien eza polémique moko intelligence mbanda nanga ningi kotanga kombo na ngate o mbanda na yo fo eso makambo na yeso kayo et batuana ba faire ce que ba sali kaka inverse ce que ba sali inverse au moins ba comment situation ko changer mais yoka ba Laura Tendance kuna Laura Tendance azo senga Karine Mokonzi que pour Joël choisir ko tumba ce qui faire kuna donc azo senga Karine Mokonzi a démarrer fali ba biloko wana zo ko sala bango ba polémique moko izo ko freiner bango et fallait aza ko avancer et kotala Laura Tendance l'émission moko ba sala ki on a tcheli bino na Laura Tendance azo ko mi kumisa zo mona neti défi sili neta komi grand mais surtout totali na niveau ya ba grandeur o ya musique ba faire non ba quotité il faut qu'on se le dise la vérité ndengwana et ko soit mais ko aider vérité za ko aider so ki boyo ka vérité yangwana donc à un certain moment faire rigola il faut tikane polémique na fali aluka nzala na yasala nzala na ba Laurent Tendance ba sa nzana mo ko finga ka fali ko tinda ka bat ba finga fali eza ko isa bino eza ko kitsa bino muto bozo finga bango bazo ko pusana aza ko netala yu arena tala ovo arena donc kuno zomona ke za niveau ya mafinga te sinon botika la kitoko ezala ke l'homme se signature wana to mona ni na rubrique eza koya à suivre bye bye.